Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru nezabino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bote Bakinois peut bien venir dans numéro ya sika magazine le Belarabino ba réalité à Kinshasa KNB. Kaka na point de presse ya Senko, secrétaire général Abbé Léonard Saint-Edi a répondu qu'il n'a pas question ya presse. Après que ça la compte rendu na baninga ya prédicateur général ya Senko Abbé Léonard Saint-Edi a répondu qu'il a quelques questions aux ezalaki préoccupation ya baninga ya presse batuna qui est position ya Senko par rapport ya dialogue et puis batuna qui est lisusu awa dialogue si e bandi est-ce que Senko azo continuer kaka ba consultation na ba parti mususu o eboy kokota na dialogue et question ya suke zalaki soki ba consultation na et aboutir te Senko a kosala nini boyoka ye ndenge a répondre qui na ba question ya presse. La Senko est bel et bien présente. Donc elle voit bien clair les choses. Mais ceci dit, elle rappelle les fondamentaux parce que justement il peut y avoir de confusion dans l'opinion, qui peut croire que le fait de participer, c'est-à-dire, bon, on fait main basse sur ce qu'on mettait comme exigence. Le fait de participer, cela veut dire que c'est fini, on donne ceci ou cela. Non, la Senko voudrait donner clairement sa position pour dire qu'elle a toujours été d'accord avec les dialogues et ce dialogue a telle finalité. Si cette finalité n'était plus celle de ce dialogue, elle se retirerait en toute responsabilité. La Senko continue et inlassablement, elle continue et elle continuera. Tant qu'il y a cet espoir et cette espérance, eh bien, il faut continuer. Il faudrait que des gens s'engagent pour que, alors que même le travail avance, qu'on apporte toutes les contributions nécessaires pour que ce travail soit bien fait et que ce travail accouche de bons résultats. Si nous voyons que réellement on ne peut pas respecter la Constitution, eh bien, la Senko prendra ses responsabilités et ne pourra pas cautionner quelque chose n'allant pas dans le sens du respect de la Constitution. Mais le vœu le plus cher, le désir, est que l'on puisse arriver à de bons résultats pour le bien-être de la population congolaise, c'est pour le bien-être de la nation. Bolandi, secrétaire général ya Senko Abbé Léonard Saint-Edi ndenge à répondre à la question ya baninga ya presse mais ya beti c'était alobi que souwe ya Senko ezake nyonso oyo ba politicien bazosala et aboutir pour mboka ezala malamu pe peuple congolais à vivre normalement. Kinshasa et l'équipe partout. Senko était qui point de presse lobby na centre interdiocésain Penasuka Abbé Léonard Saint-Edi a sala qui résumé vos détails normalement. Senko a tenu point de presse le 6 septembre dans le centre interdiocésain. Objectif est que éclairer opinion par rapport à la situation politique où ils ont prévoir dans la RDC dans le moment où le dialogue Senko a aligné sa position par rapport à la situation politique Yamboka. L'Église catholique uto kalazai kolingate bai politique pe banamboka bakuta na po basolola na makambo etali bomo ya bana Congo pe maponomi
awa misala mibandi Eklezia catholique yabi bakosambela pote bandeko banso bazali kuna basolola na bosolo kasi batala penza pe ndenge nini bakoki kotosa mobeko likonzi ya mboka mobeko likonzi ya mboka oyo ezali koloba na makambo etali mingi penza maponomi na makambo etali mibu oyo ya kosala mosala ya kobatela ekolo na makambo etali kotosa pe oyo maso esengeli mpo ya kozala kosala mosala ya kokamba ekolo yango basengi te bakoba bazali na ebonga bokonzi bakoba ndenge basi basalaki kobimisa bandeko basusu oyo bazali na boloko pe bakoba kozwa mikano oyo kosalisa te mboka pe bayi politique bazala na kimia baepiskopo balobi bakokoba pe bango kosolola na bayi politique pe kosolola bazali banda pote bana mboka bandima bokutani boye bakoka koya kosolola kasi Senko elobi te lisolo liye ekoki kotika pembeni te oyo ezali mobeko likonzi ya mboka yango balobi te soki batiki pembeni mobeko likonzi ya mboka Eklezia catholique akokoka lisusu kokoba kozala na kati ya masolo maye te azali kobwaka mbela pote masolo maye makoka kobatela penza oyo babengi constitution mobeko likonzi ya mboka yango baepiskopo bakosambela mpona yango pote masolo maye mazwa malamu masalema malamu pe masala te bana ya mboka lobi bakoka kozala malamu. Conférence ya Senko eutiko sila secrétaire général ya Senko Abbé Léonard Sentedi alobi que musana na bango to point objectif ya point de presse oyo ezalaki ko rappeler na ba force vive nyonso ba oyo baza na dialogue to ba oyo baza na libanda que ba apporter concours na bango pour na processus électoral ko ka aboutir parce que mikolo komi ya kotanga pe avenir ya mboka ezana no côté patepa eza important ba force vive nyonso ya mboka ba fanda ba solo la pona bon avancement ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Depuis le début de la campagne, Donald Trump est à la niveau yaba primaire topé face yaba challenger nae assis à dépenser près de 43 millions de dollars américains. Oyo, une bonne partie et où tu n'as mulé yaba homme d'affaires, il faut pas qu'au bout ça n'a que Trump à ça la fortune nae puis entre autres dans le secteur ya immobilier, mais ba partisan ya parti républicain oyo ba tikali solidaire nae malgré ba multiples scandales ya Trump baza kusala ba don ba cotisation à presque 94%. Donc, contrairement à ce que nombreux pensent, la campagne électorale, en dehors, il y a un discours, n'a pas promesse, il faut un moyen pour nous soutenir une action. C'est pourquoi il est très dangereux pour nous la candidat président de la République. Ce qui n'a nous à résoudre les problèmes locaux, et à ndako, voiture, voyage, na misusu. Pour déjà 2 mois et demi à élection, le candidat Trump a dépensé près de 43 millions de dollars. Eux, ils ont déjà budget ce qui va mémi en haut pour certains candidats en Afrique et qu'on a détourné pour les comptes privés au lieu et qu'on a réellement utilisé pour la campagne. KNB toujours présent pour la couper sa évolution et la campagne n'a pas de détails dans les États-Unis. Kinshasa et l'équipe partout. Représentant ya Monisco, Maman Sidikou, Akenaki Kokutanana, nonce apostolique, Monseigneur Luis Mariano, pour na kosolo la situation politique ya mboka na biso. Bolanda. Situation politique ya RDC et Fandisi Batokimia te représentant ya Monisco na RDC Maman Sidikou akenai kokutana na Monseigneur Luis Mariano Montemario o azali nonce apostolique na RDC pona basolo la situation politique na ya RDC kobima na bango na salle ya réunion bango mibale bazanga ki malobati des efforts des différents acteurs qui ont contact avec tous les participants et les absents au dialogue politique. Et alors c'est pour ça que j'étais très intéressé de faciliter les contacts directs entre la Senko et la MONUSCO. Nous avons le même rôle en réalité, le rôle de bons offices pour
aider à amener les Congolais ensemble dans un dialogue plus inclusif pour aller vers des élections apaisées. Nous avons échangé des informations, bien entendu. Nous avons convenu de nous revoir beaucoup plus souvent pour marcher ensemble. C'est très important. Nous avons la résolution 2277 que vous connaissez tous par cœur ici, qui appelle au respect de la Constitution, qui appelle à un dialogue inclusif pour que tout le monde trouve un consensus pour la suite. tosali constat moko na Kinshasa basi mingi bakoma koluka kokabola mibali na bandeko na bango akuta mobali na ye na ndeko na ya mobali mais une fois kaka babali ye akomi kosenga na mobali akabwana na ndeko na ye to abima na ndako na bango toyebi te mpo na nini. Kinshasa est l'équipe partout dans la commune Yanjili na quartier 8 précisément na avenue Kiwala. Et si ka toyo kosola na bana mibali ba ebisa biso lelo avant balo bande ko vivre na jeune frère na yo bande ko futela na mais une fois bali moi si na yo azali ko exiger que ndeko na mobali alongwa na ndako ko réagir comment. Et c'est un peu difficile hein. C'est moins difficile ko benga na moto bozali na prompter car be maman benga na ebo. Na o sala ngote pour premièrement aza musopo ya mama nanga donc ndeko nanga comme basi batunga mboka te na bengana nde mwasi kende donc pona ngeza nde bongo na bengana nde ya kende po enda za mabe po comment to vana na ndeko na ndako moko na bengana ye proposons que asko na place okete avanda na ko réagir na ndinga mabete ya bolingo mbali tanga kutana mwasi yo ndeko tango ye esenga so esengo lunga fo kende po eza bolingo ba mbale couple 50 ba mbale yo peso yo wana moto oza ko empêcher bolingo bato c'est normal esengi fo bima oke luka pe ayo bango ba sa bolingo na bango elo onye sala ke yo website ka kena benga na ye soki na yo kiye ndenga na zo ba mesure na ko sala pona traiter ka yango te so ba raison wana eza valable te nde na otika mais même so ko sala pe ke non ndeko na o alinga to coucher na wana olinga na séparer ba mi balé action nanga en tant que mon Christ parce que tout concourt au bien de l'Éternel. Makambo libala n'est un makambo moko ya très délicat, mais principe à libala outi na kati ya Bible lobi que l'homme quitte sa famille. Donc ba établir on a père et la mère. Mais yo ce kozana ndeko nanga jeune frère nanga na kati anda kwa libala. Olingi obala. Le problème est d'abord à moi l'homme de vouloir quitter ma famille pour m'attacher à ma femme parce que c'est un et un qui font un. Je ne viendrai pas avec mon frère. Nalibala, moi aussi. Sinon, mobile qui n'a pas Rosala, mobile moi aussi nanga. Donc, tout dépend de l'homme qui va marier. Est-ce qu'il quitte sincèrement sa famille pour s'attacher à sa femme? Moi, je pense que c'est ça. Le grand problème, ce n'est pas le frère qui incite le mari. Le grand problème, c'est le mari qui doit d'abord faire la première démarche que la Bible nous dit de quitter et après de s'attacher. Il n'y a que deux choses. Boyoki na bakino va réagir na micro ya Kainbe alors décision ezali ko revenir na yo mobali parce que koto azali mwasi oyo bali de l'autre côté ezan de kono o bobota mina papa moko maman moko en tout cas il faut luka toujours kaka ko sala choix moko ya malamu Kinshasa et l'équipe partout. Lelo totuni ba maman ba ebisa biso soki ya apprendre que mobali na ye abimaka na mwana o bango mbale babota ako agir ndenge ni. Félicia est bien la camerounaise. Dans la vie, on a musika. Pour ça, dans moi, la vie, à venir, et c'est Koufi. Donc, moi, on a récupéré comment, mais pour la papa, on a bon. Pour moi, on a tika, mais non, on a récupéré pas ça. Moi, Moussou, on m'appelle Libala. Pour moi, on a ça des gens d'oki. Pour lui, papa, on a boti yo qui n'obi manel, c'est ça qui monte à ma bé. Ça, moi, on a sorcier. Face à musika na biso face à moi na mabe moi na oyo bilisi na mukili akoma mwasi na yo obalukela ye ezaki ndoki fona tinde musika po basi baza libanda poni koluka libanda te OK lingaka mwana oyo boti ezala te bon mwasi oyo botaki na ye azala ni nani ndeko no ou bien mwana mutu mususu ezala nde mwana ezala te
Pona nga pena so tata mobali nga ya bimina mwana ye. Mwana nga na bocha ko mambanda nga. Ana ina ko na yo tata na ko bomo pena na bomi yoti. Na ko réagir pe ka lokwa mwana nzambe. Na oza apprécier te que non soit na silikila mwana to mobali pour acte wana ça acte mo ça normalité. Faut comprendre nos actes mo spirituel, faut na prier, na regarder situation na ndako na ngai, na récupérer mwana, na récupérer mobali na luki basala nzambe, ba aider sur la situation c'est tout. Et bana nango na Kinshasa ba famille mingi ba koma ko exagérer na ba facture ya mabala. Mais ko kama ba famille mususu ba komiti na niveau ya côté la niveau d'étude. Donc ba licencié pe ba komi na ba facture na ba. Kinshasa et l'équipe partout, le long à Kinshasa, niveau d'études, et comme il peut influencer liste d'autres parents à Bisso. Bah comme il conseille là-bas na bango ya basi, yango to kitaki sur terrain pour na rosula na bakino, ba pesa biso ba point de vue na bango. Ça moi ils ont préparé à venir na ils ont raté rouler à partir d'autres mi basi mingi ba comme ko tula po ya nini parents ont exagéré fartir bongo te o tulisa mwana yo okolela pe mwana na façon sous na ndenge sous mais aka te on ndinga fartir faut na saka prier belé kaka po kaka mwana asa licencié siko mwana o atangi te le sous ba parents mobali aye abala he fartir bo test ko moins cher po nini atangi te eza bongo te ba parents ba sala bongo ko exagérer fartir balanda po na selon ya étude ya na ki wa sali licence sali aza gradué aza licencié eza bon to apna ko se ba parents ba sala bon eza bongo te batika vie actuelle eza problème asymétrie donc tant yo sali flèche d'aller flèche retour paye kozala voilà la raison lelo biso bana mibali tozo souffrir bande kona biso mibali o baza prêt à marier bazo souffrir c'est parce que ezaki na papa moko batangisa ki mwana na ye il croyait que azo investir na mwana mais ce qui réellement ko investir na mwana c'est bien penser moko ya malamu mais ko penser te mbongo nyoso zo bimisa po na mwana no ya mwasi ezapo ozongisa ngo na dot non wana aza su mwana na yote aza marchandise pour nga na kolo wa mariage d'abord eza symbole eza amour. Mariage d'autres est un symbole. Ce n'est pas des milliers, des millions de dollars où fan de salibala ti. Où fan salibala eza nini bizaleli nanu ya mwana oyo yo scolarisé. Est-ce que ko fanda na libala ou bien yo ko senga ba facture ebele pourvu que mwana kelelo lobi azongeli yo. Pour moi makambo ya d'autres wana yebisinga iloko moko te. Ngai parents de nazana devoir ya ko supporter mwana na ngana niveau d'études. Ba parents on bazo sala makambo wana batika ngai nazana bana basi nazana bana mibali. Soki ngana sali pona yanga ya mwasi e bongo ya mobali. Eza kitoko te ba parents de bazo sala ndenge wana. Biso bali laki biso bongo te. Ezali mobali amour nzamba pesa ki ye soki kaka amonike wana ya ngai. En tout cas akokena ba parents para ko sepela ke mwana ba ko longola ye akokata kaka muke tango ya biso wana batika ko sala biloko ndi mwana senga doti muke pona nini tata sepela po ba ko longola yo en charge. Boyoki ndenge bakinoa ba répondre na micro ya KNB par rapport ya comportement ya mabe oyo ba famille na biso mingi ba komi nango ko facturer liste ya d'autres par rapport ya niveau d'études ya ban en tout cas faut ko tika parce que za malamu te biloko ba pesa na d'autres wana eza juste kaka symbole parce que mbongo libala esila na te donc moi na bino ba robala e boza na besoin loko bo kene kuna bo senga mbongo bo senga biloko boza na besoin donc moi na bino a pesa bino en tout cas il faut ko tika comportement wana Kinshasa et l'équipe partout. Ozali na posta ya kosomba voiture ya kitoko pe na condition ya malamu trust compagnie ezali wana pozo ba détail ni Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 50.
56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi-Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons fort. Bakino batelemeli comportement ya batu oyo bazalaka une fois au marché bazoka nae pour boire kango il faut quelque part ton na poubelle ya kozanga ko bambango soit na se ya kiti soit kaka place à vendre. Sali constat bakino mingi bazala na habitude soka marché chungom soka esili sucre arozwa yango abambia ngo likolo ya kiti abambia ngo na ban tope abambia ngo na se ya mesa yango to kitaki sur terrain pona kosola na bakino bapesa biso ba vie na bango par rapport ya comportement wana ba eza poubelle temps okangisi bazuka oke oluke sika moko donc ya bien boaki eza fulu po esala mambo mabete pa bato même si le papa on attend le papa ça pas tout mabele bele fo ndeti ngana ba tini musuku na ebeba na bazuka kanga bino luka na longo na boetine toboki kosokolela mba muninga to ba pantalon so bazuka kanga biso ba mibali tumona kilongo na pasi kunyokola da muninga yango wana yango ne mona apesa exemple na batu oyo basala yango batika parce que bazuka elo momwe toliaka ngo tant de oliongo de baso ino na daba salite na yo faut boire kango esika momwe ya bien tant autant na kiti muninga msa fandelo mo ateke ya bien te bon bazuka koliango tango toliaka bazuka po soki sikre nango esili na munoko eza tango kozwa bazuka faut boire ka faut olinyango ekomi nango mpe obwaki yango mona poubelle ke obwaka yango na nzela soit na lipapa mpe tokotala nango ntina ndako esengaka mpe tokoti na lipapa bawese na biso eza na bakaro ntango onyata bazoka etikala ekangami eya mabe fo ntango olia yango olingi obwaka yango oluki mwa place moko boye eza salite obwaki me ya lelo ekoma kobwaka mosusu akozwa yango te place kaka vandeli apozango siko toyebi te botisaka bongo siko mpona balia yango bien basala yango lisu nini bozala na habitude ya malamu soki omarché chungom na yo omoni esili sucre olingi obwaka yango luka olingi yango ata na papier obwaki yango na poubelle to mpe olingi yango na papier otia yango na kati ya sac na ntongo okóma na ndako ozwa yango otia yango na kati ya poubelle Kinshasa eleki partout na bamapangu mingi soki okei lata na lipapa na po une fois kaka olongoli yango moto akolata yango akei na koyeba kutu teke eza lipapa mopaya okozonga lipapa dongi condamné à mort na prison bona bolingo na yo Pichu Malulu Chico
Kinshasa l'équipe partout magazine KNB to kiti na terrain pour na kosola na ba maman ba bisa biso comportement otomo na ona ba mapango ya ba cour commune, c'est-à-dire mapango bat bazaka ebele batu mingi bazaka soki okoti na ndako na otiki makolo lipapa na libanda omona yepe outine na porte tout ça ekaka koti makolo akena lipapa batu voire même kutu mutako ko ya otalo mupaya mais ye akipene wana tazuka lipapa na yo alati akena ngo yo onto eno ntotu na namba mabatu o bavanda na ba cour commune ba bisa biso soki comportement ne zala nini kama lipapa ko lipapa ya voisin eza ya voisin tamu so pa ndenge no lobiki mo pa tiki lipapa na ye yo yebite kama mongo okoti na makono ke eza ka soni ko mo pa so ka luke loko wana eloba unana juli lipapa na ngwadi ko luka luka ba no pa pa miso eza soni loko wana to tika yango eza mabe hein c'est honteux vraiment c'est honteux batika eza éducation mabe eza bizarre batika ko lata papa batu po mutu na mutu za ndenge na makambu na ye yo zuka ozuya ola to zo la so zuli kamolo bani te ndeti nga lati lipapa na yo makambu na tia sali papa na ngate omoni kaka lipapa oko zongo po bola to zimba so zima na ndenge na ndenge ba makambu wana na mona kango mingi ezala neti na ba milieu mo reculer ngake mutatiki lipapa na ye tango akoti na ndako swat abimi amoni ke lipapa ezate aluki na momana lipapa kolata ezate en tout cas ba makambu eza ba makambu ka saleté eza très bizarre même ngai moko nde na oloba na yo na lupangu na ngai place na futelaka esalamaka to beba na mabeli kola makambu neti ya ba mapapa alors banda na beba na bango respect kota eloko na nga o kantine o eloko na nga ba simba ka lisusu to orange penza mundelu na katikati mais bolandi ndenge ba mama ba telemeli comportement wana ya kozwa kama papa ya batu sans kosenga na ba porte ba voix d'ailleurs kutu lipapa eze eloko ya kosenga te lipapa la gomme ekutaka 1000 francs osombi lipapa na yo au lieu que ya osama makambo ya terre pe ya soni bongo lipapa okuti na porte à bat bosko so ezaki ya mupaya ye kotala ye au moins te ke okoki ko pénaliser mutu banzela na yazo kende pona nini bilata la ta biloko za yote en tout cas comportement wana eza vraiment ya soni mingi bino bat bomesa ko lata ba papa bat na porte ba voisin botika parce que okuta na mko lipapa na nzela ko longola yo mbala simozo mayele Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Actualité Facebook ya lelo eza dominé na intervention mardi ya président ya Seni Corneille Nanga oyo apesi 3 propositions na plénière. Kokende élection na fichier ya 2011 oyo koki ko réduire temps mais fichier yango babengi yango infecté. Deuxième proposition ko actualiser ya kala. Correspondre majorité à Zolobela 16 mois, ba spécialiste ya Union africaine Bazolobela 10 mois. Débat ezo continuer na plénière. Na question ya ba préalable ya opposition Kamere alobi bazo continuer ko bunda pona ba chaîne ya TV ya Katanga asengi na nyota afuta kaka ba tax bakofungola. Wane zalaki problème politique te. Entre-temps, ewanga na Claudel bakendaki kotala Tshisekedi ewanga sepeli ndenge ya Chichi ayebisie que désormais tu fais partie du rassemblement. Ba photo ya Maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga asali 19 ans na mabele depuis akufa na Maroc. Ba internaute mususu balobi depuis Mobutu akenda atikela biso tala ba mobutiste ebele oyo balingi kotika politique te. Ba même bêtise, ba même stratégie, na ba même dictateur. Donc renouvellement ya classe politique ne ekoki ko sauver RDC. Tosuki sa Facebook ya lelo na publication ya ba photo ya DJ Abdul oyo azana fulu pe azokunda pusu. Eza nini? Alobi kaka préparez-vous.
Kinshasa et l'équipe partout. Merci d'attention pour accorder Kibiso magazine à l'élo et comme in souka. Tokutani lobby na édition ya Sari Vimamba kaka na ba chaîne partenaire na biso. Pe bobo sanate ke Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.